Voilà, bandeko totamboli penza Victoire Mobimba, tomoni ke awa on a Victoire maison de disque tikalaka moko. Alors si on a moko na biso toyi awa ngai na koko démarche, reste dia soupe et puis voilà, toyi bande nini makambo penza ya vente ya ba CD physique, vente physique et comment penza ko tambola. Donc toyi awa toyi ba ensemble na bino to découvrir maison moko ka moko o etikala awa na Victoire pour na ya vente physique. Merci. Alors, Tovandi Kouloutou Mbote na yo. Mbote. Santé Kimia. Santé ça très bien. Yaya Totamboli, Victoire Mobimba, Tomonike, maison de disques Tikalaka Moko. Alors, est-ce que tu vois pourquoi Misusu Bazala a sousté, mais il y a quand même aux résister. Pour la maison de disques, ceux qui Tikali Moko, ils ont Moko Tepo, ils ont Mibale, Moko, ils ont Awa, Moko Monsieur Zana Victoire Landous. Mais si la Victoire, tu as à peu près 10 maisons ou 12 maisons. Mais le reste des maisons, ceux qui ont contenu, il y a la technologie, il y a le monde musical, et privé, tout le monde a fait des choses. Effectivement, donc les lobes qui ont un terrain, bit na biso ezato yeba. Le sujet nabiso est basé dans les 18 parce qu'il y a un grand événement, qu'on se le dise, Fali Ipupa a obim album naé les 18, Héritier Watanabe a obim album les 18, Métro effacé Yepé Akoti Nakati a obim les 18, Miel de son a obim les 20. Alors, tu sais que la musique est comment basée musique congolaise nabiso en tout cas vente en ligne et s'installer confortablement dans le milieu de la musique nabiso. Yango biso to kiti awa au moins to yeba bino batu ya vente physique. Comment si neti awa bozo recevoir un message wana ndeni. Bon, normalement quand de évolution quand na otio loba nde to ko tabanet nde tozo mona mingi ndenge bazo boka ba affiche yango les 18 les 18 les 20. Mais liboso ezala ke izo yande ba affiche ye avant le bon mois ba annoncer ba affiche ye biso tozo tia déjà biso mo pe toza déjà au courant que la date c'est tel plan et obimana air boye na date boye. Mais les lobbies sont tout comme on a net to moni to comme kumba kaka na rythme wana kaka pour tant to moni ba yeli biso affiche te bo biso to créer miracle ni toujours landa kaka rythme ngo ya internet kaka siko da rythme internet wana est-ce que bino bosala rappel fort au côté au télécharger logo na ndenge na yo soit au multiplier au yo t'équiper na ndenge na yo bo fonctionnera bongo ou pas te bon to comme ndena na niveau na au sala au télécharger ndenge zaka kana ya koyoka na téléphone mais ko télécharger pour dupliquer de to comme na ba niveau na te ya ko signer mais ba signataire pe bazala na bango ndenga na bangaka ezate ndenge mutu mususu abangaka te donc ba signataire baza mais biso to comme na niveau te œuvre mutu mususu au télécharger ngo après au dupliquer ngo CD to comme na niveau na nante. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que les musiciens ont l'air de temps à Rolandela. Est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont d'une manière frauduleuse? Bon, il y a des gens qui ont CD, qui ont un bureau, qui ont vérifié. Mais il y a des gens qui ont un niveau net. Asa na temps na te ya tout na ote une po ya bimisa ngote na net. Ya bimisi na net, ya bimisi te en CD. Ba ko yo tout na ndeni. Exact. Il y a des gens qui ont comptation na net, ndenge ezo compter. Oya azo bimisa CD nde baya kermoko ko luka ko yeba évolution ya vente ya produit na. Siko lelo selon bino awa na ba maison de disques vente en ligne wana eza et apporter un plus to et la lisi musique na biso d'après bino. Bon na biso normalement na boulot nde to sala ka vente en ligne et bomi boulot na biso. Anglais na ebité ndenge na ba pays développé ndenge bango bazo bénéficier nango na ebité pour toza na ba pays na développer te. Bien sûr biso tozo lobela Congo Kinshasa. De to lobela Congo Kinshasa izo bomandé vente na biso pour au mona babimisi abimisi vente en ligne. Mutu musu a télécharger ngo ake na Chine a dupliquer ngo. Ozomona na volonté na ye moyen ye peut vérifier cotation ya vente
public ya produit eza te yazosalaka contention ya vente ya ligne yango wana ezopesa mwa mbwi na ezopesa mwa bulu yeke ndenge balobaka kwa moya ocomprendre eza te mais ye moko nde akoyebaki na vente ya ligne nazobénéficie ou soit naobénéficie te mais na biso moko ezoboma nde vente na biso mona bakoyo tuna produit boye eza te mais nde nini na net ezali. Donc client baza kaka bayaka pe kotuna kaka client bazali bayaka pe kotuna po biso majorité na kin ou bien na RDC toza na branché makasi na ba CD na ba DVD batu minorité nde eza nano na ba net majorité eza nano ka en CD bayaka pe bayo tuna toloba te produit ane ekoti nanu te na marché ekomi net débat te nde nini na net eza nango bon net eza vente CD te yango wana ezosala mwa confusion ya vente CD na net. Mais grand frère lelo toza na mouvement mo tomona na Kinshasa awa omona jeune aye atie bafle na ye na coin alobi azoteka par exemple carte mémoire tomona ngo même pe na ba maison azoteka carte mémoire mais banzembo ya ofele. Est-ce que banzembo ofele wana eza c'est pas aussi une manière oyo esali ke musique ekufa parce que tant ba oteka nzembo ofele wana aocha nzembo ofele c'est que mutu aye na flash disk na ye par exemple mutu na flash disk na ye apesi ye atie banzembo ofele siko tant ba tie banzembo ofele wana bino koto par exemple na maison de disque bozo ngonde et bon koloba na banzembo ofele eza trop dit wana basala politique commerciale ya carte mémoire na bango. Okay. Omona soki olobeli etielanga 100 chansons aotielo 100 chansons ofele te ezalaka ntango mosusu 5 chansons mais le reste il faut opayer biso na maison tant tozoteka déjà CD totelemika na vente CD oyo bango baosala libanda kuna mpo baya kocontrôle biso awa mais bango kuna toyebi te so bacontrôla bango te bomoye nakota na terrain wana eza te mais nga na otalaka na terrain na nga ndenge tozosalaka bulu yango kaka mpo toomele na bulu yango nde tootelemela yango kaka mais sans quoi mbele omoni mpe boye okuti mpe kaka bacombo bacarte mémoire baflash CD moko te eza te na victoire. Mais bon lelo toloba ngo bamusicien bakoma mpe kokotoye bato wana parce que bato wana ils font partie bato oyo basalela bango promotion mona ta mosusu musicien utiliser bureau na ye ye moko aye apesi nzembo na ye pa bato batekaka biloko ya bacoin wana tellement batiaka bafle esali kaka promotion wana ezali nango kaka une précision. Alors awawa toza na mposa toyeba est ce que depuis ntongo combien de DVD to CD etekami te na momo sikoyo ezaka boulot mpo tomese nango mpe toumeli nango mais soki ozwi neti travailleur moko ozwi esika neti oyo bando ofutaka ye eza impossible mpo neti banda ntongo ti sikoyo 15 CD vandi sikoyo soki ozwaki travailleur mwa ration na ye ya ti mwa ration na ye nini omwa te ye bokende molai te fin du mois na ye transport na ye ozwa bokende molai te bosuka kaka mokuse mpo banda ntongo ti sikoyo nanu 15 CD vandi bozwa travailleur bopesa ye nini transport ne na poko omwa te babiloko na mosusu privé nde oyo bandoluka bandokotisaka nini yango toujours na otelemaka kaka eza nde tozolingaka mosala yango mpo toumeli nde nango nde tozovandela kaka mpo so ndenge wana te me toki tokanga déjà bisaka. Musicien moko azotala yo à travers beauté image oloba na ye nini message nini donc n'importe quel musicien peut-être a vendu à travers émission oyo amoni yo message nini opasser par rapport à bino pe bato physique. Bon message nanga mingi eza ya musicien moko te mais eza presque ba musicien congolais faut batala nanu mboka na biso eza nanu sous-développé na temps eza nanu sous-développé baluka nanu babimisa nanu kaka CD ndenge babanda obimisa nanu CD so babimisi neti CD une semaine ya CD ou bien un mois ya CD na marché babwaki siko mpe na net nde omonaki ebandosala te CD eza nini mais tant bazobimisa net CD ezoya après ezoboma mbala moko marché ya CD mais soki bazosala ndenge baokende na vente ya net
CD bimi nanu dosé na terrain presque un mois 2 semaines après abwaki na net mona babando comparer moi marché moi normal pour biso to un pays mo sous développé ba tout net yo ba besoin balo ekende ba Lubumbashi ba ko tout na balo ekende Lubumbashi balo ekende ba Kisangani ba Goma ba Bukavu bo balo anezate carrément tant bango ba télécharger bango kuna baza na monde oyo ya ba Dubai banini on mate mbala moko bazo ba obimiselo en CD au moment que yo bimisango en CD te toi ba comment ça les lol si ko peut produire ce ba aux la bonne mémoire avant ba boire quand on a vente en net batina nous CD na marché 2 semaines 1 mois yemoko a sali marketing ils en a ba marché la vente boy papa après de a boire qui pe na net on a déjà au monde moi vente déjà ba ebi en CD zali net pe zokuri mais soki ka ba boire na net ba bossa na net fondation a toi un pays développé te bango mo babando tuna kapesa po babando salela bango ole bango moko basala basaleli bango siko mais awa question suka musicien nini ti lelo du moins vente ya CD na ye eza kosalama mutu mo atikali quand même na marché ke batu bayaka batunaka ye bon mingi na vente penza mopao fali presque nsone shibe mais makima siko ya CD tamba makima CD okioza net ba otuna CD net ya kibwisa mi bima esute otuna net CD net ya ifrakata vous comprendre top vente ndenge ezalaka la ndenge toyeba neti bandiai oke oyebi ke azoteka na gros bagrossiste wana ya coffret po eza bato mosusu bayaka babesoin ka ba CD coffret bacoffret eza neti babesoin ka baoyo te babesoin ya coffret carrément tant tozwa oyo bato balo wana ya kala nini te na besoin ta mosusu 5 pièces ya lobo même produit mais toza na eza te omoi teke nyonso wana ezokitisaka baevre na biso to ndule na biso eza nango kaka na place mais bayebaka nde ocontenir art ya vente tout comme même bango moko bazala mpe baproducteur ya biloko yango basali mwa bamagasin na bango toyebake tant tozokende kuna tozozwa mwa marché mo boyekeza moto aza besoin ya 5 efrakata moto aza besoin ya 5 kibwisa moto aza besoin ya 5 titanique moto aza besoin ya 5 droit chemin omoi teke tokozwa ngo wapi osomprendre yango wana ezoboma mpe bango mo bomona neti oyo CD zeso avandi nzoka bango mo nde bazoyeba te nde nini ya kotelemela mpona kotambolaka bon fonctionnement ya art na biso maison mère série mo boye bosalaka maison de disque na bino toyebi te kenda wapi donc boyoki mbela ya bandeko na biso ya vente physique awa na Victoire parce que biso kala ntango tokokola toyebaka mpenza ke neti le 18 wana fali akobwaka seke Victoire ekotonda toya awa tokotala nguma ndenge ekozala alors mais lelo ezalaka susu te lelo ekoma nyonso rendez-vous le 18 na plateforme rendez-vous le 18 na chaîne YouTube nanga rendez-vous le 18 na bainternaute mais sikoyo alors ke bato oyo bayaka mpe koluka ba CD ti lelo bazali en tout cas bino mpe kote na bino baartiste botala mpe koto na bamaison eza cope oyo bomesanaka kosala c'est comme si botiki bandeko ya bamaison de disque na kese botiki bango likolo ya nzete boyaka suki kotala bango te ezosala mpenza bien mingi te en tout cas merci beaucoup yaya na interview oyo accordé biso merci beaucoup na baéclairage oyo opesi biso so oza na mwa 2-3 personnes okobimisa vite fait opesi bango bambote bon naopesa mbote nano ya liboso na première dame nanga Magi après naopesa mbote ya ebele epa collègue nanga tozala na ye awa Jofis après le reste oyo nayebi bango neti Wabarex centre
na Capo Bianco Musique. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Bandeko. Pendant poto bota la biso, tozo continuer bon recherche na biso, tozo continuer investigation na biso ngai na kokodema. Donc, tout ça bon place Bandeko bateka ba CDA na victoire, tout ça na posa to yeba. Ndenge nini makambo ngo koma ko évoluer lelo le 18 Fally a obimisa album na ye lelo héritier Watanabe a obimisa album na ye le 18 Métro effacé to chaye pe na kati a obimisa album na ye le 18 Miel de son a obimisa album na ye le 20 to quitter libino bongo awa na victoire pour na to yeba ndenge nini makambo ngo ekendaka ndenge nini batu ya vente ya ba CD bakoma sikoyo koteka parce que les autres les musiciens sont plus focalisés sur la vente en ligne, plus sur YouTube, plus sur streaming, plus sur téléchargement. Ah, tu as CD, comment évoluer tu as CD, combien de CD par jour? Est-ce que les musiciens qui parlent de l'élo? Donc, tu as ndeni makambo évoluer kulu tumbote na yo. Ah, moté. Tu as combo en Jasmine. Ndeko Jasmine. Yosa Vander et CD a victoire. Oui. Merci beaucoup. Tout ça, on a pour ça, Lelo, héritier Watanabe a obimisa album na le 18. Fally Ipupa a obimisa album na le 18. Bino na vente physique. Bozo yambi message wanande. Bah to yambi message vaneza bien parce que ça la biso bien pour biso to rande ateke libango. Ça libre bien so ba obimisa album. Dernièrement ko to saïda na bureau riche to yamba kié pour na mambo ya ba CD na audio. Solo là na bureau atindaki to yebisaki ming ba édition ma ekufa biso tozali to tindaki asolo na Greco Musique atika ba CD nyonso pa Greco Musique azala contact na Greco Musique yende tozwaka ba CD pa na ye ya ba musicien nyonso vraiment kende kuna même musicien chrétien même nyonso to ekendaka kuna c'est bon. Mais constat auto sali na victoire ngai Jires Mudia soupe na kokodema. Les éditions sont écoufées. Donc apparemment, c'est des gens qui ont été comme ça. Non. C'était comme parce que tout les alliés, la voiture est allée. Et là, c'était camarade. C'était camarade très bien. Tout le côté contrôle. Il a fallu 3 volumes dans 4. Il a coûté plus cher. Ma casse, mais tu vas somber. Il a trop cher. Tu somber en mingo, tu as un bon à partir de Poto et Yaka. Tu as un macasse. Binomo, tu as un bon à partir de Poto. Ouais, bah t'as Poto. Ok, il y a un bino sous-an doté. Il y a un été comme un mingo à Poto. Il a 3 volumes. 3 volumes, il y a confrère. Disque confrère, il y a 3 volumes, il y a un livre. Tu as un $30, $35. Tu as un disque. Mike Kalamba, Eutiko Bima. Nani Moïse Mbi Eutiko Bima, tu sommes en panne l'église, tu teki Mike Kalamba, producteur de Kin Express, le blog Kin Express, c'est sa maison Kin Express en Wana. Et ça allait donc, tu as un disque. Disque tout là parce que va travailler à ça là tout va travailler à ligne et puis même flash disque et ça m'a bête ça n'engage monde et singela marambo changer marambo ils ont changé et ils appellent à tamoko netilo na repé ce exemple le disque oh il y a 33 12 33 je crois 33 tours mais la minute c'est là muki la minute de remonter quand on va miner ba la muki ba uta ba poto ba Paris ba États-Unis ba yo somba ba disque wana. Oui, moi personnellement, je suis en train de minute na biso 33 12 33 tours na et ça na neni mais les comme na top donc pour y baga no disque ku farati donc ya ngone mit na minute ba 33 na zongi sur na succès donc c'est des aga ndenge za la c'est des chansate ku tu soki otali bien ba flash disque na ku ndé zo be ba rapide sans comprendre la flash disque na ndé ku te be ba rapide mais CD be ba rapidité to teka ba profit to teka ba loi ba CD na ya confirme mais si le so obetango ya original et sotakaté mais bêta normal donc CD za ma casque les flash disque
bato basala baflash disk po eza nango eloko eye na système mwa loyenge wana mais moto ayebi son ayebi cd akozanga kosomba cd te po cd eyalaka makasi cd eyaka ndenge ezalaka eyaka na valeur. Donc ndeko Jasmine so na comprendre yo awa bino boza na inquiétude mon côté par rapport à vente en ligne. Bon, toza na biso normal vente en ligne eza nango mabe te yango na to explique eza ndenge makambo ekota. Bino na part na bino ezo inquiété bino te quand même donc mosala na bino e continuer nango normal. Déranger biso te parce que biso to travaillaka to teka ba musicien ba bimisa ba cede non to contrôle fallait abimisango pour disque na poto to somba yango a partir to tinda bala rea to teka ba $40 donc iteka makaka ko faire auto bimisa 13e apôtre et ça là qui je crois 4 CD na 4 to teka ngo $50 $40 to somba ngo pa na je crois ba $20 bien $25 to teka ngo pepele disque tout la raté to disque zaka disque son disque so betango yo kelengi au CP là. So a disque so beti yango oyo ke lengi ndenge ndeko Jasmine na lobby. Alors awa wandeko toza na posa to yeba question na bisa suka vanga no to kabona. Est-ce que ba musicien bango mo bazwaka temps ya kiti penza na terrain osali deal bino na ba musicien soit au fait to yeba bino na ndeko greco musique plutôt bosala deal na bino ezaka ndenge nini par rapport ya bénéfice na nini? Au bénéfice de bien ndeti to ozala dernièrement moi na Marie Misam abimisaki album Rick Misam abimisaki album ayelaki biso ye moko en personne na victoire ye moko en personne tosololaki tozwaki biloko na ye atikelaki biso soki toteki atikeli na numéro na ye aye azwi mbongo na ye tosololaka na bango bien tosololaka même abele Elise Itokia ayaki produit agricole musique. Non mais ça date toteka yango to keza kala eza kala même qui vente en ligne bandi penza kozana en plaire penza te ligne e nango e bandi kuti mikolo te banda nango déjà pour falide ya banda ngo tongo yango na loba lelo ezwi en plaire yango na bi batunde basutukela yango e banda nango lelo te banda ya tongo fallait banda ngo ya tongo bato basutukela yango donc tonga banda ngo osala peka na CD si lelo sala ka na CD po bi ki CDP te kama kaka donc e déranger nango bisoté ça très bien ça nango très bien. Merci beaucoup ndeko bato ba otala yo. Moi, 2-3 personnes ceux qui bazali au Binisi bango. Oh, la liboso abwaki moi nanga Jessica Zama. Yami Balé, grand frère nanga Blaise. Yami Satou, massa nanga Chirac Makabu. C'est bon. Merci beaucoup ndeko Jasmine ezaki gentil na part na yo en tout cas bandeko balandi ezalaki bongo ngai Jires Mudiasou ensemble na Koko de Makande to mesana au servir bino to kitela bino na victoire awa poto yeba réalité to palper en haut du doigt réalité à phénomène au vente en ligne to ye bato bateka CD ti lelo est-ce que bateka ka to bateka ate en tout cas bino bolandi ensemble na bino bo juger biso pe to juger na minute to comprendre parce que to sali penza investigation presque a on a victoire to monique ba édition ezala penza souste et comme ka bande ko na biso bateka ka ba CD libanda bango basala deal na Greco musique na zando place ba à multiplier à CD donc les musiciens comment kokende varié à solo linaye bango sikoyo ba vendre awa bakenda kuna basombi pona baya ko revendre mais bino mo pe bomoni ndeko na biso oyo azaki na maison de disque wana to solo kinaye alobi na biso selon ye lelo vente en ligne eza penza presque fléau na musala na bango ya CDP DVD bateka bango penza ndenge banda oteka ngote alors tozozela les 18 quand on met ça au sala to kita sous na victoire ngai na Koko Dema parce que ata babi babimisi yango en ligne fallait abimisi yango en ligne héritier abimisi yango en ligne métro abimisi yango en ligne le 20 miel abimisi yango en ligne mais biso to kozonga susu to yeba awawa le 20 wana bayambi yango ndé nini awawa le 18 wana bayambi yango ndé nini mais bon d'ici là to yeba quand to sala to zonga ka pona ko apporter les bonnes informations musana na biso yango. Peu importe les cas, peu importe la situation, Moussa n'a pas de kende kozonga kokota kobima komata kokita pour apporter les bonnes informations. En tout cas pour lelo to suki a on a penza na plaisir rebelle à apporter les bonnes informations au moins recherche par rapport à vente en ligne et puis vente physique. Et je crois bien que ça libino bien et ça libino c'est bien bienvenue mangani l'Autrichien des valeurs naibi que ça lio bien vient nga TP Bwengo depuis le royaume naibi que ça lio bien Eric Atunako Skapovic. Et ça l'a vrai bien, TJ l'ami de Dallas, et ça l'a vrai bien. Beauté image China Rambo, les meilleurs de Paris, et ça l'a bien, Ganabino. Tokutani à la prochaine. Monique Koulou, tu as posa loba. Toyo ka vite fait. Akimisus, donc bye bye. Ganabino, Tokutani à la prochaine. Les 18 euros kita. Tout ça, l'effort, Mato Yeba.
ndenge nini makambo yango évoluer mpe ndenge nini ekotambola. En tout cas d'ici là, portez-vous bien, bye bye.